Allo bandeko, mbote na bino, bino nyonso, oyo bomesana kulanda ngai. Nzambe apambola bino. Message nange zanini, est-ce que mwasi ya ndumba, prostituée, soki akufi, est-ce que akomona lola? Mwasi ya ndumba, prostituée, est-ce que okoki obala ye? Est-ce que okoki obala mwasi ya ndumba? Est-ce que soki akufi brusquement akoki ne lola? Bon, soki atika na ye, babala ye, abota bana asala foyer na ye, asala famille na ye, est-ce que soki akufi akoki kokende lola? Bon ben, nayebi te soki vidéo aussi là, parce que na moni déjà pour les autres signaler que bon, c'est aussi la tête au 4 problème. Alors bandeko, tokotala écriture soki elobi na biso nini pona mwasi ya ndumba. Na banzi tokende nanu na Ancien Testament. Totala nini elekaki na Rahab, la prostituée. Soki otangi ofongoli Biblia na yo, otangi na Josué 6:15, kuna bako expliquer yo ndenge Bible ekumisaki mwasi ya ndumba oyo abombaki ba espion. Ngana otanga yango te. Je ne peux pas continuer à vous encourager ou bien encourager la paresse. Bozwaka ba Bible ya français na ya lingala po botangaka. Basi ya ndumba bakene l'église bazaka souvent traumatisé parce que ba pasteur bateka mingi likambo ya sexe et kobo eza péché eza boye okomona lola te tout ça mais bakendeki na sukate. Alors soko fongoli Biblia na yo to conclure na suka na yango. Soko fongoli Biblia na yo otangi na Josué 6 verset 15. Malheureusement batu ebele balinga kotanga Bible te po baza pressé ya kokende na internet kotala bafali baolomide na banini. Balingi mingi kokumisa batu na mokili, mais balingi jamais kokumisa Nzambe. Balingi babondelaka mpo na bango, mais balingi jamais kozwa Bible afandi aza kolanda oyo mosali na Nzambe azoloba est-ce que eza ya solo to ya lokuta. Yango na lobaka na bino lere nyonso bozala neti ba chrétien ya bere oyo babandai ko examiner ba écriture, babandai ko vérifier yango, batala oyo baza ko enseigner bango soki ezali ya solo to ya lokuta. Eza na Actes des Apôtres 17:11. Ndeko nanga eloko moko ko sauver yo te à part parole na prière. Eloko mosusu te. Voilà. Alors nani est-ce que okoki pe kobala prostituée? Ah, wana ndeko nanga eza choix na yo soki okobala prostituée, mais quelque part ozozo kama ba risque parce que Bible ezotalisa biso na Osée 1 à 2 ou bien Osée 1 na 25 ou bien Osée kaka chapitre mobimba
il y a Osée 1 ou bien 2 zokata na yo ya kotangaka okomona nini elekaki na Osée abalaki mwasi ya ndumba pas seulement basi ya mwasi ya ndumba mais na bana oyo abotaki na kindumba na bana oyo yabotaki na kindumba aina bona ndako ya Osée azali na muru na ye makasi ya mwasi wana mais malheureusement mwasi nikola mesana kana kindumba abandai kopima kokelele kozana mibali mosusu. Alors Osée suka nango nini alobaki aye koloba na Osée 4:6 mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Azaki na connaissance te. La plupart ya basi ya bandumba o babala bango badekona. La plupart 90% badekona to badekonaka. Parce que moi c'est ndumba soki par jour azozwa 2 mibali to tshana nukaka te. Fois 5 jours azana 10 mibali 10 hein dans 5 jours. Soki tozui fois 20 jours. « 20 fois 5, c'est combien? 100. Mais tu as 100. Alors, ceux qui n'ont 100, ou bien tu as 50, na moi, moko azora mibali, 50. Na 10 mois, azora 500 mibali. Alors, na 12 mois, azora combien? Tu as 600 mibali. Bon, à ça, il y a 5 ans. 600 mibali plus fois 5, azui les 3000 mibali. Azui 3000 mibali. Vous avez un risque mingi sur balier. Vous avez un problème. Vous avez na 5 ans, azui 3000 mibali. Si vous avez 2 ans, les 1200 mibali. Mais 10 mibali déjà c'est belé. Hein? Au Tchamo c'est nanda quoi ça qui nous 5 ans. Azwa peut-être 3600, 3500 mibali. Mais tant que vous avez une beauté moi qui toko. Vous avez risque nandako. Est-ce que tant que vous avez un tien nandako? Est-ce que vous avez un CP ça y est? C'est difficile. Parce que modèle oya CP là. Jamais vous avez pas na yo. Na 1000 mibali. Mutu apekisaka mutu atika kindumba zate. Ye moko oya komona abi cette fois-ci na tiki. Et quand vous avez la chance na pasi na ndenga tika yo balie akomi pe moi si ya kimia. Mais c'est difficile. Le bas peut-être âge bani ko poussa na bani le ka 65 ans mais 65 ans rien. Elle peut toujours continuer. Donc au bas la ndumba, moi c'est ndumba, Bible ça interdit dans côté. Mais yonde oye baga risque ni nozozwa. Ou bien on me met dans l'église. Ce qu'on ressemble à ndinga solo. Pozo kimia. Parce que mutu a déjà na mibali net ba 100, 200, 1000. C'est tout est possible à celui qui croit. Alors, topesi boye bagate pourquoi oser aloba que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Yango. Moi c'est en communauté qui Gomer. Alors, quand on a osé
bokotanga na Osée 4:14. Soki Bible ezoloba ndenge nini na mwasi oyo ya ndumba oyo Osée azwaka. Alors bandeko, Bible lakisi biso ndenge bakumisaka prostituée. Ndenge bakumisaka prostituée. Na pesaki bino yango na Josué. Comment ça, je retrouve ça? Voilà. Na Josué 6:15. Rahab. Botala lika malamu oyo nani Rahab asalaka. Tangu Nzambe atindi ba espion. Bakende kotala ville ya Kana. Rahab asala lika malamu, mais azaka prostituée. Bible commissie. Mes chers frères et sœurs, ne confondez pas un sorcier et une prostituée. Awa tozolo ba prostituée, tozolo ba sorcier. Tozolo ba prostituée, moi c'est Ndumba. Asa moi c'est Ndumba, mais ça nous quitter. Mais sorcier, asa na kaya Satan. Soka kufi madame Olifelo. Soka kufi madame Olifelo. Même ceux qui prostituent ba bundina na sorcier. Sorcier kufi. Mais sorcier qui doit. Oui, ça pas sorcier qui. Prostituée ba bundina sorcier. Mais sorcier qui li fait le malamoko. Ce n'est pas parce que prostituée a bomi ne prostituée qui li fait le sorcier donc li fait le parce que azalaka déjà kuna. Naka Satan naka li fait le. L'affaire a été créée pour na Satana na batunaye. Mais jusque là prostituée azam tasante. Azo sala musala moko boyebite pourquoi azo sala yango. Parce que Nzambe atala ka masumu na bisote. Atala rappel pourquoi mutoyo asali boye. C'est ça. Nzambe atala ka masumu te. Nzambe atala mais pourquoi mutoyo a se comporter boye. Pour na pasi. Est-ce que soit na pasi elle allait se comporter de la sorte. Pourquoi bana ministre bana ba PDG bazaka ba prostituée. Donc asali yango parce que akina pasi. Les choses na bébé. Bato mokili balingi coller sa bébé onate. Batali côté nyonso ya ko so parler sa bébé onate. Continue à prostitution. Tant que soit en Afrique, aye pena mwana wana awa. Mwana wana pe koli. Grâce na babongo na zwa ki memie awa, pe lobby a bengsi batu, abani ko yede batu. Bon, le bâtiment est côté la prostituée, mais nazo loba, nazo tane sabino na Bible. Il faut vérifier on nazo loba na Bible. Il y a une différence entre sorcier et prostituée. C'est vrai que la plupart de sorciers, il y a des prostituées, des sorciers, des sorcières. Mais awa tozo loba te que prostituée sorcière te, tozo loba uniquement prostituée. Awa tamba lobi pour na rad. Balobi prostituée, balobi te prostituée sorcière, non, babi prostituée tout court. Prostituée zanani, prostituée azali oyo asala ka relation sexuelle consentie. C'est-à-dire relation sexuelle ba yokani na mobali mais faut futaye. Pour lobi na tongo mwana femme la miliki, mwana fo alia, mwana fa de classe. Ye wana di ba bengi prostituée. Ce que foutu était, ils ont un problème. Parce que ça, là, à ce qu'on vivre, ne yangouana. Alors, bandeko, toki na makomi. Toki na makomi. Makomi est le biboyi. Na verset, na Matthieu 21. Verset 21.
Dans Matthieu 21, verset 21, ma commune lui, ça c'est Jésus qui parle. De toute façon, ce moment dans les 4 évangiles, souvent c'est Jésus qui parle. Surtout dans Matthieu, Marc, Nalik. Matthieu 21, 31, les publicains, Jésus, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alobi bafuti simpaku. Bafuti simpaku. Na basi ya ndumba. Bako kota lola avabino. Ah. Alobi bafuti simpaku. Na basi ya ndumba. Bako devancer bino na lola. Alors, c'est quoi ndenge na kolobana ok moi c'est ndumba so akufa na lifelo. Ndenge ni ngai musala nzambe na kolobana bino ok moi c'est ndumba so akufi akufa lifelo. Ça n'a pas de fondement biblique. Na banzi tozui 2 versets oyo ekumisi mwasi ya ndumba mibale moko tozwi yango na Josué 6:15 na Ancien Testament ya mibale tozwi yango na Matthieu 21:31 na banzi bandeko bozolanda ngai mais bandeko na lobi na bino ibo bokeba na verset 1 Corinthiens 6:15 bokeba na Bible beaucoup na makabembele bazo la prostitution, l'infidélité, l'adultère spirituel. Yozo zwango na terme sexuel or que eza na terme sexuel te. Yana obi bokeba de interprétation particulière. Yana pesi bino verset oyo na ngolo ba mingi te. Na Bible keba na verset oyo 1 Corinthiens 6:15. Parce que bat va interpréter kango na ndenga sexualité. Oyo ils ont ndenga sexualité te. Ba sataniste ba dans na mususu wa na kucha ku mikro ya. Ndenge bazolo bila sexe. Ngabi boy bana basi fwa banga. Mais Bible les autres ils sont nulle part moto akenda li felo pour na sexe. Na biso ba chrétien. Na biso ba chrétien peut-être ba oyo likaka na Gomorre et Sodome. Mais boyebi yakuneza ya ndenge nini. Mais moto akenda li felo pour na sexe na Bible. Donc na Nouveau Testament verset wana ezate ke mutu oyo akenda kili fero pour na sexe. Même moi na oyo na 1 Corinthiens 5:5 oyo akenda na mwasi ya papa na ye ola exclu de l'église pour na akende na repentance. Il a péché. Mais ce n'était pas un péché de condamnation. Il faut se repentir, zonga. Mais lelo oyo ba sataniste na bato ba yebi kote ya te. Po bomo na ye ya yebi kote ya, faut banki sabiduka na koma basi. Ya mona ba mama bele ba mona ka vomi abala ala ta robe pembe après lobi kuna divorcer na ye, okay lola. Tala ndenge bozo te ya bato. Mais yo mwana nzambe ozolanda nga. Est-ce que yo mo peut-être ko vandi? Il faut montrer le bana que oza musala nzambe ya solo oya za lukuta. Il faut montrer musumu yebisa yo mais yo moko ko yeba te. Si on yeba musala nzambe ya solo banda ko examiner avec l'écriture. Talaka musala nzambe tango azoloba ba verset biblique azo pesa na oyo ndenge na mona ki Marcelo baza ko attaquer ye na Gédéon un certain soi-disant pasteur ivoirien. Asa ko attaquer avec les versets bibliques, ya zo le bazo pesa verset biblique te.
Tala. Hein? Moninga zo pesa verset biblique. Il y a zo répondre, zo pesa verset biblique. Mais kende ko tala l'église à Barcelone. Est-ce que vous entendez moi akoko délivrer sur ça na passe. Notre église là exemple. Ezamawa. Bino to Holanda ngai. Na uti ko tia ba mate ya moko ya malédiction. Oyo ba sataniste ba ko sabino que malédiction existe en société parce que Jésus a sala boy. Bolanda yango ezaba numéro ba 1038 eza récent. Sans que ba ibisa bino pe que Dieu aussi maudit. Verset biblique yali. Bango ba ibisa bino ka que une malédiction sans cause et sans effet. Bakanga wana. Mais pas si monsieur yozomona source nango ezali à cause ya mabe moko yo sala, à cause ya cadeau mo ba pesa yo et maintenant ka yo esclavagisme. Écoute ça on a malédiction. Mais ceux qui ont qu'est-ce qu'on peut ba sataniste, le quoi ba yebi ke bango mutu ba ba responsable na yango, ba biso te existence te. Yo po lingi ba yebisa onde ngona po sepela. Tozongi na maloba na biso. Bandeko, ce qui toque na Jean 8, 1. Est-ce que c'est Jean 8, 1? C'est là dans la Bible, bandeko nangaye. Because de la Jean 8, 1. Et voilà. Yango yo, c'est 8, Jean 8. 7. Ah, voilà. On a retrouvé un mot. On a mis talibou nabi, mais non, il cause la inter. Jean 8, 7. Bandeko, dans Jean 8, 7. Jésus-Christ a le voyez. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors, bibinos ozawana oyo azanga lisumu. Azwa libanga abeta mama oyo o commettre l'adultère. Pona bino bazo bisabino ke mutu azana lisumu kaka prostituée ou bien adultère. Mais je sais que ça le bien bino nyonso oboza awa oyo azali na lisumu te. Ah, abeta libanga. Reprocher de leur conscience bakimi. Ce qui est aussi que prostitué, oyo azana kacha péché. Yondo zanga masumu. Ozo mona kaya prostitué. Pourquoi? Parce que l'église n'a bino baté à bino toujours sexe. Yo au seul amour, aux adultes, au seul amour na, aux mariés, au seul amour na, une femme aux mariés, ça devient péché. Ça devient péché. Verset biblique est ça. Verset biblique est ça pas wapi. Kako traumatisé ba péché c'est belé la Bible. Ma péché c'est belé la Bible. Moutavandi, moi c'est avay naye, mobali mo kazana minimo mabe sataniste asombi or ou bien chenette avec ko péché cadeau. Or na katia chenette wana a placé ba esprit mabe. Moi na se batola ta yango vine ko mabe. Akuma mona kaka bambo abandaka ye, azala toujours na Kinshasa, azala toujours a fête na Kinshasa, toujours biloko mabe. Mais pourquoi vous prêchez dans ça mais wanate bokanga na sexe kobo et kobo et ça mais c'est quoi et kobo c'est quoi et kobo ça dit muto bala c'est ce qu'on appelle les kobo oya bala ake ko déconner ya on a bien kobo au Bible pe ici oyo Jésus a pardonné la femme adultère oyo Jésus a pardonné la femme adultère oyo. Même moi, il a empoisonné son foyer. C'est vrai, à cause de Samaki, mais ce n'est pas un péché de condamnation. Bible, le Bible, Azonga 1 Jean 1, 8 à 9. 1 Jean 1, 8 à 9. Azonga wana, confession suivie d'une repentance sincère et scellée. Yama mingi yaba de unanga ya. Nakama ndeni mino yeba ba sala nzaba solote. Musa nzaba solo okola biso ba auto ebi loba. Ba benga biso ba ndoki. Tala image o ba chapa na biso. Mais iloba na biso loko mokote. Jésus ba benga ndoki. Jésus combien de fois bazo salirier. Botanga la Bible ko?
Tanga na gens 10, 20, mais pourquoi vous avez yokaye? Pourquoi vous avez landaye? Mais ngapi basa le balanga on ba commentaire. Mais pourquoi vous avez landaye? Pourquoi vous avez yokaye? Mais bateau bazo ya bazo délivrance. Bateau bazo ya bazo délivrance. Bateau bazo ya ba mona bien il obéali. Ah papa sona ba ki avant de makamna sa de la sala ya moté na changer. Surtout matin on te malédiction et malédiction oyo su ya cadeau. On appelle ça un cadeau. Nande bato bazoka bandako ko kutanda ko ezali ya kobeba yo ebité et continue à problème. Bate ya kabino ngote parce que ba yebi ya kopété. Ce sont des satanistes, bapona mate, babenga mate, bapona mate, basala cours biblique te, bakoma ko yela bino waka ekobo mariage aso yo balite, aso salibo li bali ezali kamona yo. Ce n'est pas que ce yo bali OK. Et regarde-moi, ce qui est grave. Okuta basi oyo, ba yeba déjà mi bali banakala. Parce que lata ba roba pembe, ba faut passer ba ocha ba loboko. Yom toza yeba déjà mi bali oza toi lata roba pembe te. Roba pembe ngolo bani. Roba pembe ngolo bani. Faut ko yeba li loba soki loba. Alors bande kuna ngai. Nako la ligne na pesa bino ba verset oyo. Mais bateau baza li lobate et koki ko déranger bango. Dans le tanga bando loba mais na pesa bino kaka mais bolando na lobi. Proverbe 7 1 à 27 abazolo ba comportement il y a femme étrangère. So que femme étrangère ce sont des prostituées. Proverbe 7 1 à 27. Deutéronome 23 28, à parler d'un salaire, il y a prostitué. Deutéronome 23, 8. Jérémie 3, 3. Jérémie 3, 3. Ézéchiel 16, 31. Osée 4, 14. Voilà. Alors, Awawa, na Jean 8, 7, na loba ki boye, Jésus Zoloba, que celui de vous qui est sans péché jette le premier, la pierre contre elle. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici Jésus sauve et pardonne la femme adultère. Pas seulement il pardonne, mais Jésus sauve et pardonne la femme adultère. C'est-à-dire la pécheresse a été pardonnée et sauvée par Jésus-Christ. Bandeko bana nzambe na suki wana ba oyo babenga anga na zana 06 51 03 90 89 06 51 03 90 89 ba oyo bazana libanda ya France 0033 6 51 03 90 89. Nazana bato ebele o bakombataka nga. Oyo bakombataka nga na liloba. Mais balandaka matena na mayele.